yo zo kima na potongo baza kozela yo neti ngana zaka na selembao mindele kuna bazo souffrir bazali na ndenge na bango po bango ko souffrir na balabala umona mindele azo senga mbongo bazali na poto soko ke umona mindele bazangi bandako bazan domicile fixe balala kana balabala yo uti na selembao ozo kende kuna baza kozela yo pour dire mutu toza kozela ye donc il faut yeba ke bana ko telengana mingi bazo kanisa ke poto c'est le paradis. Dès que vous avez paf, makamono et bungi. Mais tu risques de faire 10 ans, 15 ans, le pango na bino tika na kin et bukana nan ubongi siangote. Obimi kutuma be na famille kutuba tango e bembezali bat balingo kotisete bazotuna. Bongo ye mutu poto alobini. La vie n'est pas facile. Ngana yebisaka na batu que attention. Ce que na poto yeba et loko nini vraiment zo kene kosala kuna parce que yo bazo zela yo te kuna il y a des pauvres il y a ndenge na uto ba ya niveau na bango bazali pe moi si on a souffrir mingi mais aller était toujours là tout ça mais bon nous voyons où ils sont essentiels qu'est-ce que un téléphone peut représenter na liwa ya mutu na kaya grave ce qui ba tout monde bazo ko landela comme un téléphone. Bon, si le téléphone, maintenant, ça veut dire quoi? Donc, moi, si Alinga qui a fait comme le gars a ce téléphone, a quoi le soutien. Moi, si à Koufi, en tant que le mari, il n'y a personne d'autre, tout. Donc, on va dire que téléphone, on va faire ça, maman, qui va faire ça, mais mon bal, ça y est. Bamakamu bazolo baboyi to bana déjà ko lobela bango que moi na pense ngotanga bébé la boye tala ko mobile na boye on doit pas attendre que ce que comme boye non c'est quand même regrettable que bamatanga ezala deux côtés que deux côtés mais on aurait souhaité que ezala ici comme parce que même bato ba ko tala comme boke ne koto taka kongo ko tangote parce que vous savez na bamatanga mi le kaleka to mona ko na kota résultat bien quel résultat bien? Quel résultat bien? Et vous allez pour na bateau, il bâtit un circuit et après ça les désordre dans la famille. Ayebi qui a kokota parce que lui-même n'est pas artiste. Ayebi que a koki koyate presque porno ba jeune fille wana ba garçon wana bazana ba parenté bazana ba cité bazana ba bokiloté et logo nini bozokani kaka ba vu to yebi ke bato mususu pe balinga kaka biloko ndengwana mena bino mena biso to kolandela bato balinga kama makambo oyo wana alors que rôle na biso ezali c'est frère ya ko distraire mais ya ko pesa un positif mais wana ils ba négatif wana tout ça bien ba comédienne surtout bazo kende sika moko bazo sokola bango pour que ça passe au succès ba mususu non ba mususu ba komi basi mibali ya nini izo pesa siki mbongo siki izo pesa succès papa mais biso to moni ba building o ba to bazo tonga te ko na kusala biloko wana mais au moyen maintenant na kangi bino ezate ce qu'il faut faire c'est ezali nde ko conscientiser parce que surtout basi bamakamu pa mingi zela kuwela mobali moko lokola ba mibali ya poto pe batiaka zizani trop awana basi na biso na babino ba présentatrice ba nini tout ça soka zuya na vacances à calculer déjà na kosala 2 mois Marie-José Antoinette tout ça na flat to kozala wana programmation ezali soki sali ka moi désordre moko ale mibale to misati bakutani guerre kutani nous sommes conscients de ça et yamona tozotala ba ndenge surtout zolela bamusu bazosoma mapango basoma mituka nani asomi mutuka na mbongo ya teyari bafuti na producteur boye asombi abimawa bimiselanga moko ka tanga ta yeto sala déficence. De toutes les façons dans la vie mutu ya kosomba lupango azali te ezali idée na yo mutu ya kotongela ndako za kanisi na yo mutu ako coach sela yo bana na classe batanga et ça yo moko d'abord en tant que personne il faut au métier yango depuis na début na lobaki il faut ko yeba parce que nous avons tous un avantage na ba inconvénient te ko yeba na isa ko ndima mate bakoki ko yeba yo tout ça yewana mais après ba bakoloba en fait mona sai uyo ni ngai patron ngai boye tout ça bateau qui ne comprennent pas mal à l'aise non
occasion kitoko Toronto City epesi yo mwana Congo po okoma tata lopango. Oui, tata lopango tope mama lopango. Awa na maluku concession ya Mbinga. Toronto City amemeli yo ozwa na yo lopango avec 3500 $ américains ya pamba. Côté accessibilité, 6 mètres na motuka oza mobimba. Et bon nzela yango bien urbanisé avec espace vert ya kitoko, espace ya G ya yititi bakisaka ba magasin pe lisusu marché ya Mbinga ekotongama awa kolekata marché central ya Kinshasa. Tala paiement nango eza simple. Soki ofuti kaka 1500 $ américains na yo oza mobimba. Pe pona le reste okopesa 400 $ pendant 5 mois. Mbala moko lopango ekomi ya yo oyo elonga te. Mwana mama ozalaka na mikila poto otinda mbongo olokwalia o tata mwasi a détourna. Lelo fini makambo wana grâce ya Toronto City. Benga ye kaka na ba numéro oyo okomi tata lopango o assurer avenir ya bana na yo. Oui dia après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Tchonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo. Pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Semai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Semai. C'est avec un grand plaisir, chers amis téléspectateurs, de vous avoir très nombreux en train de suivre votre chaîne Afrique Info. Nous sommes très heureuses d'être ou encore d'avoir sur ces plateaux un grand leader, le président Massoumou Debrendé, qui est l'artiste comédien qui évolue ici dans la République démocratique du Congo, précisément dans la ville province de Kinshasa, Toyambi, Nakati, Mission Abisso. Vraiment, c'était un peu spécial parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait et surtout dans le monde culturel ici dans la République démocratique du Congo. Bonjour Président Massoumou. Bonjour. Ouais, santé boni papa. Malembe, ça va. Malembe. Voilà, tout ça c'est un Mbayo pour la première fois Nakati a émission Abisso. Tolobi ozali mutu moko munene, grand leader, ozali mutu apporté beaucoup na kati ya culture na Congo. Batebe ba ebio, mais misu ba ebio te, Massoumou Debrendé, président, il y a ANTPC et puis Massoumou Debrendé azali artiste, Massoumou Debrendé azali mutu asali makambo belé na mboka na biso. O na lobité Robaksani. Te, o lobi yangwana na Robakselo rote. Voilà. Massoumou Debrendé, au bandi carrière na yo,
Nakatia Groupe Nini. C'était quand? Peut-être en 1 ou 2 minutes comme ça, on pourra évoluer dans cette émission. Bon, Ghana Bandi, ça la véritable théâtre parce que Bosso Zaginango, ça va théâtre d'une manière un peu kakandengoana, mais théâtre à Liboso et Pesanga élan makasi pour que na se découvrir ngai moko et puis batuba découvrir ngai ezaki na fête ya institut toloba fête ya Saint Jean-Baptiste de la Salle na Tumba na Congo central. Il fallait présenter pièce moko la farce de Maître Patelin, mais basango na biso wana mindele wana balobaki que il faut tout ça lango na ba norme professionnelle ndenge esalamaka d'une manière vraiment professionnelle. Donc ezala décor, ezala ba costume, lumière, makambo nyonso vraiment c'est à partir de là que le 15 mai 1967 ndena bandaki. Puis bon, on a continué. Et quand on a vu que il fallait quand même professionnaliser, il y a un yaki kotanga na ina, ça la gradua en art là-bas, et puis après tu as sa licence en administration et gestion des entreprises culturelles kagana ina wana, et puis bon, tant que la stage de fin d'études. Toge usala na RTNC, na groupe Salongo, et puis bon, après stage, fait sana à retenir ngai kuna, na koti malamoko na RTNC, na bandiko yeko la réalisation, production et ba émission, et donc il y a un qui en même temps, nazo jouer na groupe Salongo en même temps. Nous produire des émissions, les Sapongue, avant-scène, et puis émission, nous avons ça la marionnette, moko, qui très célèbre, tous les jours avant, information télévisée, nous avons bien biso na biso. Très bien. Et puis bon, on a continué. Voilà. Et puis on continue. Je vais vous sur la Mokalelo, mais j'aimerais quand même que vous compreniez l'intégration dans le groupe Salongo, vous êtes influencé par qui, motivé par qui, et puis Coco Tano, ils allaient de Nini. Bané Mbappé, c'est qui vient d'avoir le côté. Écoutez, puis Bané n'a qu'à le groupe Salongo à l'époque. Le groupe Salongo, il y a fait Chitengesana. Donc, après fait un stage. Atuna kingai soki na kokaki ko accepter na tikala, et finalement j'ai accepté. D'ailleurs ezaki na mois de mars avril, donc déjà le 1er mai 1976 ba engagé kinga déjà pendant que etikala ki mai juin juillet tito kanga année scolaire, ba collé biso, nous avons déjà engagé na RTNC. Et puis le groupe on a ebanda qui à peine je crois 5 mois, nous qui na quelques bateaux batikala qui zaki bashaba bainga et Kwedi aussi est venu, et puis Maman nani Monoko et Mabele ngana ye baibale mondial baye ba mususu baye stimananga ba mon pépé et voilà. Très bien. Maintenant, on commence à écouter bangonyoso. Est-ce que ça a un concours mon test qui pour accepter facilement, et ça s'est passé comment? Ils ont la présence à banane, c'est quand même important. Non, test c'est surtout pour na ute ko sala 2 mois. Il y a stage quoi. OK. Donc tu y banaki déjà, et puis bon tu me seni mais tant on a silisi pour que na zonga na cours, parce que tout ce qui nous
année académique te nde feti tenge sana atuni ngai soki na koki kondima que nazala retenu natikala na groupe Salongo. Moi je dis bon ça va, il n'y a pas de problème. Yango wana nde na sala enfin natikala ki na groupe Salongo. En tout cas, le groupe Salongo, beaucoup de batubélés, nous avons des comboana, maman, mon pépé, tout batubélé. Alors, première réalisation, on a un enregistrement un film au Salaki. C'est passé comment? Est-ce que impacte directement public la partie à Banda ou bien les candidats? Feedback bon, puisque tant on a commencé déjà, on a qui baso préparé déjà pièce mon qu'on a eu sauté titre nango. Mais le gars na zako sala déjà exercice fait tengue sana chaki ngai na dernier tableau moko pour que na jouer rôle ya domestique et na sali yango pe et puis ndenga na composa ki personnage na ngai non c'est à partir de là tu peux oh domestique moko sali wana mais domestique ngo en tout cas donc et à partir de là il y a on a peu comment que na groupe Salongo on a ba scénario nyonso na zaki toujours presque na ba parmi ba to ba zo ba rôle principaux pour na zako yeba ko rendre ndenge metteur en scène na zo senga biso. Alors ça n'a pas créé un peu de jalousie dans quatre groupes? Non, jalousie, visiblement, bon, peut-être moto individuellement, mais visiblement, rien du tout. Moto zana kwenaye, et puis ngaipe nalingana kokota makamba batu te, ko commenter makamba batu. So na sali loko na kei na c'est fini. Voilà. Alors au Salakapé, au joueur capé, au Salaka impact ma casse période moko boye, l'histoire va changer kangote, na Salaka sur de la pente. Vous avez motivé la ligne. Et puis, ceux qui, quand même, ont de partout, ils ont qui histoire de Pesakayo, bien Yomoko Komaka, bien Moka Chitengisana Mutakomaka. Comment ça s'est passé en fait? Nani a motivé quand ça a pris rôle? Nani. Et ça, pièce Moko Feu Chitengisana Salaki Liba la Tobo Mengo. C'est-à-dire que on demande à la femme, yo, Olandi kuna pona libala ou bien ozo poursuivre Bomengo. Et ça na mobali wana. Alors, ezaki il fallait jouer rôle à Baluba. Bon, d'après ce qu'on a toujours appris, na éviter ce qui est changé ou quoi, bazolo ba toujours que Basio Babala Baluba Bamona passe, pas Baluba Zalaka vraiment. J'allais dire bamona basi na bango kaka boyi kaka donc akoya ayelio mwasi mususu abengi nani ya hotela leki na yo allez soyez la kisaye place ya kovanda donc deuxième bureau troisième bureau donc yo mwasi ozako tuté na eloko koloba. Alors donc il fallait mutumoko azala na mbongo pe asa mutumoko en l'air mais azosaka na mbongo et puis alingi basi ebele ba petite wana ba nini. Alors feti tengesa na pesa ki yango na bandeko mibale moko to répéter to silisi titengesa na lobia rôle yango isepeli singa atendenge mutazo jouer ata ba changer mususu semaine prochaine to ya to reprendre to reprendre susu to silisi titengesana bien bon scénario ngo ndenge nga nazo lingelango eza ndenge na te bon je risque na luka scénario mususu na lobby masumu yozo so rôle wana on va se retrouver la semaine prochaine mais ce qui ezaka ndenge ka kezo pesa mawa en tout cas là na roya d'ailleurs na scénario mususu. Alors, tant qu'on a suivi mot d'ordre wana ya metteur en scène abiso
je suis rentré à la maison. Maintenant, je devrais appliquer ma kamunaye kola na ina ça la composition personnage nangali ndenge nini ndenge nini ndenge nini na yeba soki naza nani na kuzo jouer na nani et puis comportement na ngai za ndenge nini ba définir yango. Alors yangwana na bandaki ngabi bon na kobana d'abord na kombo na bandi kombo ya de la pente lokola na pesa ngo mutango ifale azala muko neti fier le ki trop na ndenge na ye tout ça na bambongo na ye na zui kombo de la pente lokola nga biso tokola na matadi tout ça quand on grandissait ba voiture ya o bat bazako louer pour na ba mariage ça qui na kalsa mi balé kaka tomi sato. Donc on a qui ba voiture de luxe, alors ba chauffeur on a très propre, pierre, tout ça, soin, ba tout. Pendant que je préparais l'émission président, mutumo a ebsinga ngabité, moni surtout une question a expliqué bien. De la part on a s'inspirer qui pour peut-être que chrétien autorité moko à l'époque, ngabi c'est vrai. Abino pose d'abord la question. Non. Wana yaki nango après, mais ngato on a la composition rôle nangai. Voilà. Azui et combo de la pente. Après, namoni bon, nako créer loko moko boye, moko azana ko tambola na ye vraiment, donc eza malade te eza nini te meye excès ya fier ndenge zo tambola wana tout. Après narobi bon, lokola metteur en scène alobaki que eza moluba tout ça to longo na côté baluba na memi yango na côté Congo central na luki wapi na bon na kende côté bandibu donc mutongo maintenant akomi mundibu donc na salle vraiment composition personnage nanga papa maintenant jour à répétition batunyo so bavandika batala masumu ko sa nini parce que pièce yango en tout cas bagolongolango kaka et tant na bandi batu nyonso babeti maboko feti tenge sana alobi voilà oyo ngana lukaka nde yango yo ndenge bosali et puis na ba fier nyonso elobeli tout ça alobi yango yo et bomoni ndenge sali boye na public ekozala na impact kaka ndenge bomoni na répétition évidemment moto barataka moi barataka film wana natana elobela pamba wana en tout cas Wana, il faut baser là. Voilà. Ce qui fait qu'on a tourné et puis Eleki, tant que Eleki wana bidi bozo la na pièce moko masuma sali de la pente et puis mutango azolinga basi belé wana dio ekuzala tante ekuzala deuxième personnalité te oye pe il paraît kalinga ba momi mingi tout ça alors que nga vraiment nazala qui vraiment voilà donc ekeka ndengona ezaba risque du métier métier na biso ezala na ngaka ndengona il fallait que supporter en gros bien sûr ba menace tout ça pas directement. Il y a eu beaucoup deuxième personnalité parce que les Rwanda Isaki Kitima Bine Ramazani. Mais entourage naïe, c'est fait, vraiment, mais enfin, ils ont risque un métier. On a fait ça et puis bon, pour un artiste comédien que je suis, c'était une grande réussite parce que il faut un moment où marquer point, marquer présence na yo donc les pièces on a ils ont parmi les pièces marquent vraiment et par rapport à Minas les mbisa qui étaient peut-être non parce que tu y kolango même en classe tout ça tu y bi que ce que ça les rôles ba interprétation la société vous allez belle d'ailleurs pour ceux qui tanga na silisiona Pepe Kale a yepé le susu asali nzembo na ye tika mwana babe Pepe Kale le susu ay kolanda masumu de brende yepé asali en tout cas papa wana zana ma chance te vraiment ba sali ka ba nzembo nzoka nde ezaka ba coïncidence kaka mais tika mwana s'inspirer au travail théâtre nini sala bon na koyeba te mais ezala ka ba thème bon on était régulièrement ngana zako zanga concert ba il y a pire bakubate nazaki parmi d'ailleurs mbalamo tokino sala accident moko na nzela Congo central on allait mourir là donc papi Texon badilu dilmona tout ça vraiment on était ensemble
lero wana kutu nazaki pe na mista nanga moko na lemba tozako zane mingi donc azaki vraiment très proche pe ya muntu bazo yemba ya muntu tata lobi okende tokokende te tokolala wa donc ya muntu wana donc tozaki alors donc Pepe Kale je ne sais pas est-ce qu'elle s'inspira qui n'a rien tout ça mais wana tutikala ko solola yango te. C'était seulement un constat. Après sorti, il y a Tika Mouana, tant Pepe Kale mais de toi-même, en fait, là où tu étais, est-ce que tu n'as pas pu parler na Pepe Kale, voilà. Non, moi j'ai trouvé ça normal. Hein. Bon, exacté que au Saliango essentiellement pour na mutubo mais au Salango pour l'ensemble et que bato basala kayango bako se retrouver donc moko azo se retrouver mais obimite olobi oyo esa ya yo mais ye baza ebele donc tant au Salango ceux qui se retrouvent na kawana bazali bango moko bazo yeba wana vraiment on dirait babo kelinga. Voilà. Nakati ya rolo joueur qui wana de la peinture au marqué tanayo ont impacté à l'époque puis bah retomber dans Mozakini. Oh non mais dans l'heure il y a Mobutu c'était le père c'est pas comme maintenant tout ce monde a battu on les canaux à télévision qu'on racontait parfois des mensonges parfois impoli envers les collègues na bango parce qu'on débattre na télévision impoli envers les autorités or que mukonzi zaka mukonzi yo jour kozala pe mukonzi kolinga ba respecter yo tout mais batu bayebaka batu makambo na te surtout biso ba congolais tout ça batu moko kaka ndengo na donc c'est un problème où ils allaient que il fallait qu'on gérer yango mais au même moment pe makambo nanga wana esangi samaki on nazalaki parmi ba ndikina utolo basiko nazomona bato ko loba na ba télévision ko finga ko manque bani tout ça mais na lera Mobutu soki o meki kaka c'est fini hein au monango mais ngana nazalaki quand même laisser aller belé vous voyez des gens n'importe qui à la cravate na yake na télévision il commence à raconter idéologique moko ezate kaka bilobela wa ye moyibi ye kutubo ye te bisonde tokoki or que rien du tout alors ngai na continuer qui ponga en tout cas presque partout na zalaka na lingaka ko s'occuper na lisanga na lingaka te batu bazala éparpillé mutu na kona c'est pourquoi même na ina tant aux otanga pendant 2 ans nazaki président ya ba étudiant l'air on a parce que bien biso secrétaire ya Jemper estudiantine donc président ya ba étudiant et nazo coordonner bango ba période na biso ba yebi c'est que masumu comme président à Salaki et toujours na souci wana nazali le premier coordonnateur de la Fédération nationale du théâtre pour la ville de Kinshasa tant Fédération nationale du théâtre salama qui l'air wana théâtre ezakika théâtre classique en français le théâtre autour ça la sikoyo rien du tout même que tout groupe ça longoye ko bimandé après pour banda ko faire valoriser la langue na biso malgré que alors même alors qu'avant même Maboke Ngaliema groupe Maboke babanda kiango à la radio mais ce n'était vraiment pas sur scène. Alors donc groupe ça nous a mis à port moko makasi c'est ça. Alors wana sikoyo ngana zaki toujours pour nous coordonner. Siko tango ba groupe e bandiko bima théâtre populaire ngana yekoli théâtre populaire na ina tant aussi ici ngabi il faut maintenant na sala tout na tia vraiment attention na théâtre populaire to écolier ou français tout ça bon et ça ba genre nango théâtre populaire ça qui na pepe na oyo sikoyo
théâtre populaire ezolobela mingi makambo na biso ezolobela makambo actualité et puis ezolobela na langue oyo bato bazocomprendre mingi donc il faut yango et je suis parmi troupe indépendante à part groupe Salongo qui existait déjà depuis quelque temps là. Et après, le groupe est commis, on a dit, mais donc on est commis boyé. Il faut créer une structure quand même pour que les gens se retrouvent. Mais quand il y a des difficultés, de temps en temps, tant que Batubalinga kaba remarque mais Batu bakozala quand même poser, débattre un peu sur ce genre nouveau. On a tout ça qui ANTPC, Association nationale du théâtre populaire et cinéma. Toujours dans le sens Kakayako. Mais au même moment, j'étais professeur de français, histoire dans le lycée Toyo Kanana Kassavou, en face du centre d'accueil Kimbangi. Vous êtes un homme à mille casquettes, voilà, ça c'est très bien. Donc, au même moment, on a ça. Mais les enseignants de Kassavou ont trouvé que il fallait qu'on s'enganaka pour qu'il y ait la réalité na biso. Il y a différents réseaux catholiques. Et j'ai été élu président. Il y a syndicat, il y a enseignants, il y a commune, il y a Kassavou. Très bien. Alors, président, tozongi mukesi mapoto ya kozongi na situation zo kamba. Tant mozaki na groupe Salongo wana, impact na yé na kena rôle joué qui est de la pente. Mais le succès wana salaki qui est pesa moi quand même le langomo na kati ya groupe Salongo succès wana salaki beaucoup ma bilinga bino na bino wana c'est là a causé beaucoup de problèmes, beaucoup de choses ou peut-être que n'est petit et même ba musula manzila musu c'est vrai. Bon oyo balandela kango tout ça na tengo lo bakenga na landela ka nini abatu sauf si olobi makambo na ngana kozana kati wana te et puis bon et batu balobi soki eza solo te mengai nalinga ko fardo ya makambo yo ngana so lingana landela tout ça na ko so te makambo wana ya batu wana bazo sala bo ngana zo yango na zo tout ça non vous allez mourir pour rien ngai tout ce que je sais c'est que na sali 14 ans na groupe Salongo qui en 1990 tango makambo démocratisation et bandi parce que nazo lobaka sikonga siko na moni bato na télévision bazo ganga wana boye le changement bien banini soki nini nazo lobana bango biso tango tozo lutter ezala qui vraiment ozoye baté soki lobby okoki kozala parce que moi je suis l'un des rares oyo azwa parole devant président Mobutu dans un rassemblement populaire oyo président Mobutu azako sala chaque le 24 juin na Kinkole les Rwandais qui propre à sika et puis plein de bateaux mais ngai place na zawana nazo sala loboko boye président Mobutu azolo nazo mona loboko moko kuna parce qu'il y a za likolo nazo sala bo tita loboko na bo puis ba fongolinga nzela na mati pe wana paf pour dire quoi en fait. C'était pour dire que le président de la République, oyo makamozo loba sikoyo, yango kaka le 24 juin lobaki, ozo ko se lamenter. Mais pour que ozongi la sous makambo na te, yebisa à partir de yo moko na ba collaborateur na yo, décision se zozwama, suivi nango ifezala. Ce que suivi ezate, nous allons toujours nous retrouver ici. Na moni kaka telemi très fort mabutu lero wana oko bouger ku te atalinga kaka boye. Abenga kutumbuta mutu na yoki likambo olobi c'est fini batu nyonso calme Mobutu na masumu auto sala remarque na président Mobutu en direct à radio télévision pour diffusé à la radio et à la télévision tout le monde suit mais moi je faisais ça pour na koyebisa maman ngai appareil koyi enfin pour na koyebisa à peu près ce que le peuple la population penser et que nous sommes là ndenge normal mais bateau baza batunaye bakomona ngo mystique tintango ekomi sikoyo président Mobutu monika ke mboka ngo batu nyonso bakomika koyima alobi
bon nakosalisa consultation populaire lokola oyo président Fachi auti kosala avant ça la union sacrée avant ça la gouvernement alors nga nazali parmi les 33 personnes qui devraient intervenir pour nous réunir le président Mobutu, c'est que la population pense. Alors, nous avons toujours, d'un côté artiste, je suis allé représenter des artistes. Alors, dans le lobby, Makambo, Oyokutu, Batubaloba, parce que le gars, vous avez 33 personnes. Représentant, médecin, il y a infirmier, il y a nani, tout ça. Alors, tant que tu quoi? Tu bandis 9h, 9h30. Tant que comme 12h, tout le monde a un protocole. Oui. Tout le monde presque battu sur basoya, comme presque kaka makambwango. Donc c'est inutile de continuer. Merci pour n'endengue. Non. Moi j'ai autre chose à part. Je paye mon comédien, mais qu'est-ce qui se passe? Comme on accordait 5 minutes, on a 1 minute de femme. Bon, ça va, on t'accorde ça. Bamususwana, batie bango pembeni. Ngana kete. Tant na bani ko loba na lobby à peu près pendant 10 minutes. Bango nyonso. Non, j'ai dit beaucoup de choses. J'ai dit que le régime a sacrifié toute une génération et que il faut que les choses changent. Et puis, parti impère, Memi, peuple Mobimba, difficulté, pembeni, bazo entouré yo, mabe, tout ça, et banda ki malamu, mais maintenant, donc il faut qu'on pense à impère, ce sont des choses que les gens ne pouvaient pas dire. Et moi j'ai dit ça, tout et puis, tant on a sili sikutu, yuzol olbina mbutu boye, lokola to silisi boye koze la kutu babiso parce que nansele koze la kutu te babiso kozonga luka moye omizongela na yo parce que oyo lobi wana est grave. Moi je dis ce qui est vrai. Voilà, ce ne sont pas des ingénieurs. Ndenge na utiko loba siko batu bakoma koleka na ba télévision na benga bango soki banani soki ba ya kolobela ba politiciens. Porte-parole, voilà. Alors, ma communion soit né ça là qui que tiens honnête no mitif. Oui que Masumu est contre Mokonzi Mboka. À l'époque. Mbalamoko jour moko le 16 août na kika na RTNC bazo c'est là la direction générale ozana mukanda moko na mukanda quel mukanda na keboye na monika ka mukanda nanga ya renvoi na RTNC do basalanga ta demande d'explication te mukanda kekaka et puis donc na longwa ki c'était du cas ya donc basalaki addition ba makamuna ngani so salaka wana lobaka wana publiquement tout ça amoni non alors nazalaki nga moko te na longwa ki mokolongo tozaki na ndeko na biso alobaka na RFI Muzembe Kamanda. Chaque jour, il y a fait des informations RTNC na RFI. Tozaki na Putubi Douaya, azaki journaliste la télévision. D'ailleurs, il avait démissionné en pleine émission. Abia tukanga makambozo le kanazo sepela nangote bandeko banda lelo bomo nanga soute en direct na télévision en pleine émission. Malamu na sale lelo comme sous. OK. Nombre je crois 4 ou 5 6. Et balongoli ngai mais fait tengisa na lobi nanga bon balongoli yo na RTNC mais groupe eza ya ngai on peut avoir des collaborateurs extérieurs ça ata collaborateurs extérieurs nga talia gabo climat ngolo koleza boye tikana to vanda boye mbala moko conférence nationale souveraine bandi ngape na kati wana na kati wana balobeli makambo mingi neti ya biso na commission juridique alors ba réhabiliter biso pour que tous on a RTNC mais compte tenu climat wana uzotala kaka bo c'est vrai non kufa no pamba et quelques années après nde finalement na koma kinenge kaka ezaki wana collaborateur extérieur et puis tisikoyo naza toujours na groupe Salongo
ezwaki kamwa baralenti bomoni bato mingi babelaki mingi bakufaki tout ça mingi bakei na poto mais oyo totikali awa on a décidé que to relancer yango kala te bakomona yango DG AI ya mikolo oyo aza disposé pour que alors na kati wana bancien baza boni malheureusement moko auto tika biso Shaba parce que Shaba aza parmi bancien oyo biso tokino kuta bango babandaki déjà 5 mois avant biso tokota na nini wana donc tozaki dernièrement na Shaba kufi tout ça na sonzo intellectuellement tout problème ezate mais problème na santé makolo na yende ça vraiment malamu te mais il est là quand il a des rôles qui ne demandent pas trop de mouvement ça là sonzo azali tozali Masumu de Brende azali mama Bolingo azali mama Alinga azali tozana Elombe tozana Masasi Kabamba et puis Toye Karine Pala voilà donc bozana mwanda bozana mais maintenant tozui batupe ya sika o baza un peu plus jeune que nous pour que tout ça la groupe moko homogène atasikana boziwana ba jeune wana bakoya pe na système na bango mabanga est-ce que bokondimo pe facilement tableau pe ya jouer bois qui ne peut vie mo boye tete wana kozala te po nini mabanga ezali système moko structure mutu azo commander muninga zate lokola aye wana bon oya kosala sali mais net groupe salongo discipline autozo na titenge sana yango toko continuer même ceux qui okolobela mutu moko boye par hasard mais il faut mona ke kangami na kati ya histoire wana eza ya kubwa kalibanga te ozomona les mabanga ils faire vivre ba comédie actuellement mais ça dépend ça dépend na eloko nyonso ba exception ezali bato yo balingaka ba mabanga te bakoki ko soutenir bato tchaka ba mabanga te d'ailleurs ils n'ont pas besoin ba lobaka ba komo na bango tout o bazana besoin art ba soutenaka artiste oyo ba monique en tout cas cet homme cette fille cette femme vraiment elle donne vraiment zo pesa le meilleur de lui ou bien d'elle dibolo wana no numéro de téléphone ya monsieur wana bien moi c'est wana monsieur en tout cas on vous apprécie formidable donc on n'a rien à vous donner mais voilà mutumoko azo yaboye akomemela yo boye mutumoko bo mais oyo pe baza bato non il faut pour ça yo d'abord il faut kombo na yekaka po alors yo maintenant aux esprit donc komi donc ko luka ko legisa parce que soko sali yango te bato basali saka na angle wana ba ko sali sa yo te maintenant ndenge ya groupe Salongo donc discipline wana to continuer yango et nous allons compter sur très bien mais ba jeune bo personnalité ba même bo associé kasi ba jeune bo associé ba yibanité bazate que batumoko te tout ça là pour que bango bakota na rythme na style na ndenge na biso omoni presque oyo bomona wana zoleka na ba YouTube banzonzingi ba répétition ezalaka te OK répétition ezalaka te or eloko oyo basali kaka sans ko préparer na oyo ezali ba préparer yango oyo moni ba défaut pour proposer même phrase moko boy lobi même phrase ko lobate mo oyo ekoki ko choquer bato surtout que siko bato mingi ba benginga mais président mais qu'est-ce qui se passe bino ko na Kinshasa presque na ba YouTube oyo komi biloko neso bazotin la biso presque porno ba jeune fille wana ba garçon wana bazana ba parenté bazana ba cité bazana ba bokiloté bazana ce qu'ils font donc bango bazo kanisa ke kuna na RDC lokola YouTube ezananu vraiment te donc biloko bazo sala wana bazo tinla kaka nde bana na biso babebaka tout ça tout oyo kuna ebino kuna bazana bango normal bongo jour après 1 an 2 ans tango YouTube est comme populaire tango
impression na bango kozala ndenge nini quand on va rediffuser babiloko wana. Est-ce que vous avez quand il y a accoutrement tu vas jouer na kati ya ba film na bino? Mais wana ezali problème ya président ya chaque groupe. C'est-à-dire que président nyonso, groupe nyonso, même soko vana na bango te tout. Mais okoyeba bango à partir ya musala bazo présenter. So tali non. Mais comment le responsable là zo le kaboy donc il n'est pas sérieux. Mais ndenge nini boye moi so alati boye mais bango ndenge donc c'est pas un groupe sérieux. Donc il mona na kanango kaka pendengwa. Très bien. Mais to mekaka koyebisa bandeko ke. Tozo mona actuellement ba film mingi ya o bandeko bazo sala, o mona penda donc bazo la à moitié nu, bazo sala film. On se pose des questions. Oui, à moitié nus, ils sont au lit, ils sont là-bas. Donc vous sentez que vraiment, oh, bazo sala, yango te to vivaka. Parce que nous présentons Makambo to vivaka, oh, batu ba monaka. Ozo la kisawana, ozo la kisawana, bana mike wana, ba jeune wana, nan kutu pa fuba monte. Et puis, tango ozo sala, Makambo so ezalaka que enfant non admis. Mais au biso tout ça là c'est à la portée de tout le monde. C'est ça. Donc son et puis baza structuré lui tant que président. Non structure bango bazo sala wana c'est pourquoi nazo lobake mikolo tozo meka un peu kotala ndenge bazo yebisa biso tel po biso moko pe to meka kotala pe sur base wana tozo na ba argument pour nous yebisa monsieur yaka nan papa aux collègues, aux mukolo, aux jeunes, mais tala tala bazo funda biso bo, bazo finga biso bo. Et loko nini bozo gani kaka ba vu. Po to yebi ke batu mususu pe balinga kaka biloko ndengwana. Mena bino mena bie biso to kolandela batu balinga kama makambo wana. Alors que rôle na biso ezali c'est vrai ya ko distraire mais ya ko pesa un positif. Mais wana izaba négatif wana to sala. Parce que ndenge tozo sala bato bakotala ngo ezaka ka bato wana te bozo tindikila bango. Est-ce que baroyoka yo facilement? Il y en a qui écoutent, qui présentent des excuses. Il y en a qui écoutent. Aussi to bandi na ANTPC. Ba troupe nyonso te mais une bonne partie et d'ailleurs yango pe salaka elakisaka sérieux ya moto ya zo sala musala wana. Soki ozo sala mais pourquoi il y a association ba médecins? Ba médecins po ba moni ke bazana ba makambo o ba koki ko sala nango o iko sala ke ba traiter yango na lisanga. Po yo moko soko ko sala ba makambo ko sima te. L'union fait la force ba belge ba loba. Biso to lobaka l'unité rend fort et fait vaincre. Bo moko et comme ça ma case pe saka ilonga. Donc soko za yo moko pa bêtise musu sala zo comprendre tetango c'est vrai je n'ai pas fait attention donc na kati ya lisanga donc na NTPC en tout cas batu nyonso ba yana musala na biso pas na aventure ou quoi pour que ba ya ça mais o ba ye pour que ba wumela lokola biso ngana sala plus de 50 ans na musala na biso na bali célibataire na bali célibataire comédien na bali na boti bana tout bana to komi ba koko pel sous. Donc on prend les choses au sérieux. Mais bon, souvent nous avons l'aventure. Il y a un oh non, ba comédien, ba comédienne surtout. Oh bazo kende sika moko, bazo sokola bango pour que ce bazo succès. Ba mususu oh non, ba mususu oh ba komi basi. Oh mibali. Ya nini? Oh izo pesa soki mbongo, soki izo pesa succès. Ah papa. Mais biso to moni ba building we ba tu bazo tonga te pona ko sala biloko na. Donc il faut réfléchir parce que moto vous n'avez jamais vécu ça groupe ou peut-être aux Okamba mais wana tozoyo kayango biloko wana imon batu na omoni click o batu bakutanaka bango nde bayebanaka wana mais siko yo moto za na kati ya makamwana te parfois yo kapete songi entre peut-être bango mais pour vérifier ngo c'est compliqué peut-être on la remarque mais ndenge tozuka wana bitala ka ndenge baza wana mais ikoza la paix mais au moyen maintenant na kangi bino ezate ce qu'il faut faire c'est ezali nde ko conscientiser parce que biso soko joue par exemple Ibenge entraîneur ba Léopard tout ça c'est quoi comme soko na Maroc kuna un bon entraîneur mais soko tuni parmi ba joueur quoi au mwana na yemoko azate ou asa joueur ou alors tozwa kwana kututo longola nganga oyo o balobaka salaka ba joueur po ba tia ba but po ba beta bien toyoka ba komona bango mais banganga wana
tuna bango mena parmi bajoueur oyo bazosala panique oyo bazokotisa babi ebele tuna banganga wana tuna soki mwana na ye moko azali ou bien neveu na ye moko azali ou bien rien du tout. Donc c'est un fait souvent psychologique. Donc moto aye alobi na yo bon ndenge nini oye bayebisi ngaka ke ozosalisa bato ok motu wana soki eza match soki eza foot akoloba nete lokola oye wanga na za nganga napesaka puissance. Attention soki na yoki lisusu ko aucun entraînement ozwanga mabe à partir de maintenant vandaka na ndaku kosala entraînement te soki ka match ezali ok okotia babi ça n'existe pas. Akoloba na bino ke à partir de maintenant landela entraînement soki bandi na bobandaka 15 heures yo déjà 14 heures mais makambo azoloba na yo c'est ce que l'on dit normalement. Il faut pas attendre qu'un féticheur vous dise ça. Très bien. Mais dans ce maloba nous on l'a vu tout à l'heure là bien qu'il bazo sala makambo ki lesbianisme ba kiss d'autres tout à l'heure là mais ozomona mbongo yo bazana ngote mais toujours on a ba réseaux sociaux car ba jeune artiste ba comédien on a bazo relaxation ba mituka banda ko bazo tonga rien du tout. Wana babenga ngo trompe l'œil. Pona soki moto azosala makambo mena lokola bazoloba il faut lakisa neti kaka. Mais en réalité eza nango yango te eza te parce que mais bato oyo toyebi na ndenge ya normal basa mpe na babiloko wana bango sikoyo basalaki ndenge nini mpona kozwa. Mais toi, ma comédien, je bien le comédien patron, le président de tous les comédiens, le patron de tous les comédiens. Bazati. Mais ezali ndenge ya mutu aza kolingela ndenge pe aza komonela yo kozala te ke osala nini neti komisa yo soki motema mabe soki ya lobi ke aza patron tout ça mais yo moko fandi bo siko patron ngo aza ndenge nini je vais m'organiser aussi ngana kosala pe et ko pesa yo pe sorte ya stimuler. Oui, par exemple biso nga komo nanga yala ka yala c'est lui qui dirige mfumu wa mbanza mokonzi ya mboka donc tu vois bateau ekokiko bateau nyonso bateau ça dépend ya rôle moko na zo jouer bateau ba mususu bakoza la mal à l'aise ndenge nini ye azolo ba ke ye mfumu wa mbanza donc ya mususu oyoka le patron des artistes comédiens mais ce gars lobi yango c'est parce que na esprit na ye azolinga c'est dit que c'est dit que afungwama c'est dit que na musala azosala et pesa yeba idée pour que parce que ba mususu bazana bango na esprit musala ngo vraiment ya théâtre depuis na bandi ngo vraiment na zomona ilo ko mais kati ba comédien ilo ba bengi respect za pena mingité hein bazwana ko sona nyoso na kati il y a réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Mingi, bon, et ça, mingi, basi, nandambo mibali, mais ce que tali basi pe, zanango moko mibali, et évidemment, maï ce qui est propre, ce que tanga moko ya maï pe, nous sommes conscients de ça, et yangona, tous hôtels ba ndenge nion surtout, démocratie pe, ilinga parfois ba bêtise. Mutu na mutu oyo alingi kosala oyo alingi koloba akoloba na ye soki bopekisi ye bobimisi makambo ba droit de l'homme otika mutu aloba tout ça or ezopusa biso na négatif et nous sommes en train de voir parce que maintenant toza na bavocat na association na biso NTPC le numéro 1 chargé juridique et Lombe totala ba makambo nyonso wana bato bazokofingana parce que oyo bato bandaki déjà tant ba makambo ngo bandi tout ça boyokaki kitokeniki na ba tribunaux tout actuellement calme et commis au moins soute mukolo moko boyo jeune moko tout ça abimi d'ailleurs yo masumu d'ailleurs kutu yo bongo boyo yibaki tout ça c'est bon c'est vrai paf bozo yango ba image wana bokeni nango na tribunal nani soki juge yoka makambo bengisa mutu wana o makambo zolo peut-être lo yenge ya caméra pe po bakomona ye tout ça bilobela bo bengisa ye nanu approuver place nini wana non na lobaki ngaka vraiment excusez nga et comme na kitsweki na non loba sikoyo alors mona ba comme ba intervention comme non botika yekaka vraiment botika moninga na bino abaninga na bino wana alors sikoyo comme nini
omona maintenant ekomi mayele boko remarquer yango que so boke pa batu bo meki ko sala kamwa songi pour que il faut sala tourner langue na plusieurs fois pour que bana koloba mais avant mais c'était terrible ni on se tout ka d'ailleurs alors que ce n'est rien qui motema na yeka ka keto Kikongo balobaka keto kaka non justifié olingi ko tolérer baninga te musala na biso émulation il faut ezala ce qui émulation ezate beaucoup ça les loko moko te et yango na mona bato ba comprendre ka te tout ça ba nini tout ça ba période ezala ki wana mona sai buyo ni ngai patron ngai boye tout ça bato qui ne comprennent pas mal à l'aise non ngabe so tout côté patron mais yeba kenga nazatel bozo blaguer parce que il y a polémique par exemple. Non, et ça les polémiques na bateau qui ne comprennent pas parce qu'il y a des gens parfois qui s'étonnent. Je peux aller chez Ngaloufar azali dit madame di bol luklanga bokal nga Thompson on basa fo ezali bota on mange parmi banda ko yonga na kenda ka mingi eza pa ya sai donc ceux qui nous ont dans les parages dans ces côté nani non pona kende mingi côté kitambo na sala ka mingi montage na ngai na côté Montfleury donc ceux qui na moni ngonga wana donc cause na te dérangement tout ça di ozana parler na wuti ou bien nazo kende tovandi mais c'est quoi bato bayebi na bango te bazo mona kaka bato ba polite ye azolo bango na ndenge na ye ndenge ye azokolinga azala na ndenge ye azomona que azali déjà et que nini patron comme patron ça la théâtre lelo yo so ki bambomeki kaka moko finga na TV boke na tribunal wana c'est bongisami siko ekomi ndenge wana loba ke moto bazofinga wana azaki diba mais soki moto yango approuvé aya na bureau aya amona na biso tokopesa yango na conseil juridique na biso tozwi baélément wana eke na tribunal parce que nous sommes quand même respectables surtout basi bamakambo pa mingi zela kuwela mobali moko lokola bamibali ya poto pe batiaka zizani trop awana basi na biso na babino ba présentatrice ba nini tout ça soka zuya na vacances à calculer déjà na kosala 2 mois Marie-Josée Antoinette tout ça na flat ko zala wana programmation ezali soki sali ka moi désordre moko alemi bale to misatu bakutani guerre kutani albino boko yeba te boko mona ngo kaka na ba réseaux sociaux d'ailleurs kutu ye akatsaka nini ngana leki tout ça makambo pamba voilà alors président Masumu to chité na masolo biso mais moi ba sujet d'actualité très important aux 8 heures au travail mingi au travail qui peut na ebale mondial au travail qui peut na oh là là il y en a plein au travail na bango. Alors parmi bango nani obetala qui se besoin na scène vraiment azako ko impacter yo za qui na ko jouer très bien. Ezala ki mingi ebale mondial d'abord parce que tozako zala na yemi ayaki kokuta biso na groupe Salongo et il était très attaché à moi j'étais attaché à lui ma famille na bango tout ça en tout cas ce makambo ezali ngape il faut na zala donc on a formé un tour le jour de mon mariage au banda tongo ti à 2 heures du matin tozalaki yende mutazalaki wana pona kosunga ngai mpe boye kolandela boye tout ça donc yende tozalozane mingi alors soki pe scénario ezali feti tengesana ayebaki ke oyo lokola classe mutu moko entraîneur oyo masumu na kotia koto na kotia ibale mondial tamba kuta na boye ikepesa eko favorable. Alors maintenant au bakisi ba nioka mufrumungutu akufa pe à son âme un Congolais de Brazzaville mais ayaki a oyebi biso to yambaka batu sans problème tozaka un peuple hospitalier nioka mufrumungutu un mubembe mais ayaki awa vraiment il a évolué comme il se doit mais na habité sur la qui voyage na Brazzaville kuna tang ba troubles ezalaki kuna il est mort na ba guerre na bango ezalaki nango kuna donc nioka mufrumungutu PDG lisusu alozwi ozako sala mingi role ba inspecteur kwedi soki ozwi mama
Monoko, mais aussi mon pépé. On a équipe Mouramakasi. Mais je vous assure, c'était très bien. Très bien. Alors, Moussa Ngomagno Kala, groupe Salongo, un souvenir Ninutka Yango. Oh, bah souvenir, bon, c'est que pas la dimension, quand même, ce qu'on a fait pour le pays, dans le domaine, parce que ming on a parfois professeur, monsieur Bazo Tomboka, on a gagné, Bazo Tia, 4 artistes, un impact na bango na impact visible na invisible. Biso impact na biso eza visible tu bazomona et puis na ndenge nango parce que biso sikoyo yango to uteko loba wana tant tozo sala musala na biso to yebi tozo lobela nini et puis tozo lobela banani to sala eloko na biso intéressé na bana mike na étudiant bato sala kabilanga na président de la République de telle sorte que même soki vous commis devant le président de la République, dis, je suis en train de suivre votre série formidable. C'est toi la Nini. Boy. Donc, il faut boyeba. Et là, vous proposez au public, vous proposez bango nini, et puis banani, il faut un spectacle tout public. Et ça la teke tant vous bandi ko leka boy paf, au mona mama na mobali na ye bazaki wana lokola bana bazaki wana bo po ba benga na bana soni aïe bango babimi na bango ba tout de banda wana et si la noki ou alors peut-être que eza dango gênant mais bayebi que il n'y a rien de consistant eza kaka ba sala ba venture c'est que si au saliboye au fond leçon morale ezate or musala na biso tout il faut ezala na morale na kati. Même si vous savez que na tout ça. Mutuya, tout ça quand émission notre fana kona artiste comme le moko alubi a joué le côté même le pango comédien moko ta ça somba le pango. De toutes les façons, dans la vie, mutoya ko somba le pango azalité, ezali idée na yo, mutoya ko tongle ondako, eza kanisi na yo, mutoya ko coach sela yo bana na classe batanga. Et ça, yo moko d'abord en tant que personne, il faut au métier depuis le début il faut qu'on yeba parce que nous avons tous un avantage n'a pas inconvénient. Nous on a fait beaucoup dans le domaine de la culture, on a des médailles belé mais ce que j'ai toujours pensé et ça mais le colangai n'a s'adapte à la situation, je ne peux pas me plaindre parce que ce côté allait très bien, ba politicien na biso ba sakani mbongo belé et belé. Mais pour que basala ta salle moko ya munene en particulier alobine mbongo bon to lobate ko yiba mais azu yango mais ça salaire na yete mais basali ya bango cop babimisi non il y a quand même une catégorie ya batu oyo bazoko s'exercer la muté na construire salle moko spectacle na sana mbongo boy na sala wapi groupe moko na mona ka boy di bino état de besoin na bino ni ba caméra ba nini tout ça 1 2 3 4 groupes wana tout na sepela na bino mais ba condition to zanango mais j'ai un peu de moyens voilà contribuer ne fût-ce que peut-être pas pour na kolia mais pour que musala et que les liboso mais rien pardon là vous demandez aux gens de contribuer d'aider oui bon les gens ce que bani ko senga pe bango comme il faut toujours être indépendant. Très bien, artiste et comédien, mon côté aller là. Et ça, question organisation pour assumer le pan. Organisation, paix, revendication, n'a pas instance, il y a un toujours bunda que ba député na biso pose ko kena parlement kuna makamga ba lobela kawana o mindele batinda ka bango makamba bombe kuna ko sala ba bombe te ko pendre ba tuté te tala nano ya biso awo ba makambo vécu na biso ba loi netiko biso to bunda pona loi sur l'artiste de manière générale loi sur le statut d'un artiste ce qui est bimi et qu'on résoudre ba problème mingi na organisation musala na biso avantage ka parmi ba avantage ko loba c'est notre relation donc essayer d'exploiter ma relation tous en ango ce que aux ana mille moko ba relation moko qui sont un peu compréhensifs qui peuvent avoir un peu de moyens mususu izakaka mbongo te mususu ba conseil toi voilà tu orienté au boy tu orienté au boy ça c'est raison ya olubaki comme dire mon côté asumba le pangu na mbongo ya msala oyo mais wane ezali avinaye mais mutu moko te
comédien mon côté bon lokola bozolo baboye na komi na deuxième parcelle na uti ko somba iwana eza biloko moko personnel yedi on zolo ba wana parfois akozala nango yango mais peut-être que pour que ba petit frère ba grand frère ba lina kuwela biloko ya mutu akufi pour que ba yeba que no grand abiso wana azakane ne loko te tout ça parce que yebisi kaka ba koya ku banda kuvanda kapamba pamba ba et cause la paix stratégie. Mais on ne dit pas que nous sommes bien. Mais mutu na mutu na ndenge na ye ameka ko sala ka pe ba organisation. So to bitu zonga moi likambolo ki poto ke no chité, olobaki ke bozu quand même ba jeune musuba yebanité, beau travail bon kata groupe salongo. Mais pourquoi pas peut-être penser peut-être na ba jeune musuba yebani non non non. Apporter un plus. Te ba ko ya na style wana neti ngai soki naza célibataire nakobala mwasi ya balaka liboso te po mozo nakomi na baexpérience na ye ngai nazoya naza na style na ngai mosusu bamakambo nalingaka ye azwa déjà bamakambo na ye ça ne sera pas bien. Il faut kobanda na bato oyebi ke bozopesa bango ligne oyo bino bozalaka nango oyo déjà bayebani oyebi ke koyebana eza kondimama te bato bakoyeba yo bazolanda mpe c'est tout ce que baza na bango ba na pe puis bon public mususu pe ba kipaka na bango te c'est qui ça bango c'est qui ça là ba biloko na mais public mususu baza exigeant c'est qui va venir là-bas oh non dit les enfants apprêtez-vous madame dit il y a un spectacle qui sera donné là-bas donc ils ont une catégorie nango catégorie peut-être apprécier ba leki yo to bana yo baza na succès non baleki ya sikoyo au bazo ça l'effort et puis bazo se rapprocher na bateau baza déjà une expérience pour tout le baga toujours olingo sala musala n'importe quel musala yebela ba yeba e musala yango soki izala ndenge soko olingo ya kota na musala na biso kende na ina kuna ba koyebiso tout pour que au kamwa te que basali boyo ndenge nini boyo comportement bobo mais soki ok na inate parce que tout le monde n'est pas censé ou peut-être soit na mayele o bana ko bloka ka biloko wana bakokate ou alors mbongo ya kufutela ou bien temps ekozala te zala pembeni ya bato bazala kuna bazana expérience oyeba quand même ndenge balobaka ABC musala oyo ezalaka boye déontologie éthique okena matanga moko boye pour prendre comme exemple kaka ya même oyebani oyeba ke matanga ezali fête te et puis même fête ce qui eza ya yote aux invités tu te mets dans un coin là place aux ali mais isalaka mususu monique on dirait azoyeba te on se demander est-ce que bazoyeba ke nazali awo surtout bana basi akena suba même 5 fois pour bamona e kaka donc ou bien ça le loko non kuna eza yote eza spectacle oza comme tout le monde qui risque de mettre les gens mal à l'aise biloko belé donc ba jeune oyo bazo landaka biso bazali moko et nous les encourageons bazana bango je ne veux pas créer non mais ça y a petit il y a comme déjà na niveau ya comme na niveau ya ancienneté zo mata tout ça mais il y a ça à part peut-être non ndenge zo le bazo bazana moi cité ça bien non bazali tozwa kaka exemple kaka ya jeune moko qui se débrouille très très bien et qui est très poli et soki azosala likambo atunaka liboso baconseil et puis kaka na ngai te mais tunaka et awumeli pendant plus de 20 ans na groupe moko malgré que ayebani nayokaka comment il est oyokaka brief l'air mususu changeaka barole comme lindo oyo asalaka epai ya tantine linda oyo asalaka epai ya papa mbali osombo soki awumeli même soki un jour soki akolinga kolongwa mais approuvé na bato ke fidélité et puis kozala pembeni ya moto oyo aza awumeli na mosala wana et puis il n'est pas nécessairement dit que pour que se confirmer osala makambo osala kaka groupe okozala luka groupe moko
ils ont bien organisé tout oyebi ke awa na participer pe na talent na ngai tout ça na contribuer batu ba découvrir nga et puis ba adopter koyeba na iza kondima mate bakoki koyeba yo tout ça ye wana mais après batu bakoloba mais au fait il faut ezala que oyebani c'est qui ça c'est André oui c'est vrai. Mais en tout cas, ce gars-là, surtout, il non, ça, il est formidable. Voilà un artiste complet. Donc, d'une manière générale, Moussala Nabiso, d'abord, tout ça n'a pas salaire. Oui, que tout ça n'a pas salaire. Tout ça libéral. Moussala Nabiso, il est libéral. Et puis, sponsor, Basala Souté. Bande qu'on a biso, musicien, peut-être, banga, musicien, Basalaka, banga, basé, bazwa ba partenaire na bango balingaka kosalisa ba artiste soki babwaki bango soki bwaki bango te bakosalisa yo te na même talent na yo eza ndenge nini bato bako profiter nango basepela nango te il faut tanga kaka alors bango lokola pe bakota na idéologie wana omona bato bele basalisa ka bango mais na uti koloba na yo soki na bwaki mutu eza te que parce que kaka na bwaka na kosala 2 épisodes na bwaki pe mutu te mais tango na ko bwaka par exemple na lobi non monsieur André mutu na un jour quand même je le rappelle tina komona tableau oyo il faut poser problème te secrétaire j'avais 2 invités aujourd'hui. Monsieur André Makenda et Monsieur Tel. Oui, patron. Monsieur André Makenda à lobby à Kozonga. Ok, dès qu'il arrive, au lobby. Donc, écoute, ça ne gêne pas. Au monde, oui, exactement. Au monde, mon domestique. Domestique, comme là, tout ça. Téléphone. PDG, nani, tout ça. PDG, wana. PDG accompagnement comme nene o ezali que même gout na porte gout bakoki ko yamba on comprend pas. Partenaire na bango tout ça va pesa bango bassiste ka bango vraiment ozomona vraiment artiste comme musicien wana vraiment zana batu na ye tout ça parce que bois ka bango tout ça bon biso sikoyo problème sérieux soki to kota kaka na kati wana ko besoin de passeport pardon ma passeport diplomatique ma musicien le bio na bana ba soutenir bango il besoin de passeport diplomatique non soki artiste Obimaka régulièrement au Québec un peu partout passeport wana et ko permettre yo
au sala musala un peu plus facilement et ba complication mingi ba formalité ezanga parce que yo tambulaka wana ozokene ko représenter indirectement le pays. D'accord. Donc tu peux avoir ça. Eza nango makambo moko ya nini te yo vandi na yo wa tout ça au tambulaka na ba pesa kwa nini parce que pourquoi ba pesa yo kaka tout ça. Artiste comédien ba na droit na ngote. Artiste comédien ça va venir. Ça va venir parce que tous les musiciens, par exemple, ce qu'on comptait 10 000 musiciens tout ça na bango. Mais combien ba su yango? Faut y bandika comme mois passé. Mais ça ne peut pas déranger. Mais depuis le gola batu bazo kango te est-ce que batu bakufa? Siko le gola moni que non. Na ndenge ya sala ba film azion. Nani? Wanda. Oh. Ye azali mutumoko reconnu mondialement partout à Kokende. Siko yosoki bo pesi nini wana bo reconnaître que papa yo na ndenge yebani wana lokola mboka na biso bat balobela kaka ke bat bakufa. Obi ke bat mingi bazana ba poto partout. Soko lobi alobi ke ona zo kende RDC bazolo bani papa mama mais yo so rêvé to uti ko landa kuna ke baboma ki batu na commune kingasani oh na kimbanseke oh kuna ni tout ça qu'est-ce que tu vas faire là-bas mais tant mutango ko akoya au moins ba 18h 19h bazo benga ye di maintenant oza wapi on na zana kinkole on sani no to lia maboke à 19h boy oui mais oh, il n'y a rien on se calme omoni donc ye vandom atambula un peu partout maintenant donc on atambula partout bisika nyonso ka bano ko sala ba makambo na ye akobana ko abana ko boaka ka toujours tout ça mais vous faites ça mais il faut penser un jour à aller à la RDC parce que là-bas en tout cas tala makambo boye il y a bien ça net bino domaine na bino boye ba place o batu nyonso ba ko komate mais o ye akomaka donc azo même la bino maloba wana batu comment mais oui parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Soki oza contre mokonzi ngana lobaka toujours que mokonzi nyonso azali aza mokonzi ya mboka. Bokozela mandat na yesu isili botika ya sala ndambo ya koki kosala mais soki bozo empêcher ye bino bozo linga o ya bino akoya bato pe wana tango bakomona o ya bino bako tirer kaka bango bazo gagner na bango mais le peuple est en train de perdre comme ngana Congo central province na biso batu mitema mabemi gouverneur nyonso ko ya au mona batu nyonso balinga ka place wana ba comme ko attaquer ko distraire au mona pas fa longo et tout ça résultat 10 ans 15 ans tout progresse à très bien. Très bien, Papa Masumu, actualités obligées, Matanga, moi si Papa Alain Koufaki, est-ce que vous avez déjà assister? Bien sûr, ça ne peut pas manquer. Alain Aza parmi bateau baza actif na ANTPC et puis Azali membre ya groupe Simba Azali parmi ba groupe oyo za bien placé na ANTPC à partir du président Nabango, président Lombe. Donc na cadre belé wana ça ne peut que ça là que tous à la de commun accord et comme d'habitude n'eng to salaka so bozo kende ka ndenge normal mais biso to lingaka maintenant dès que programme salami biso to ko lobela ko to ata eloko moko te to selaka famille à mwasi famille à mobali donc la famille bakutani tala to uti ko bungisa boye matanga siko to sala boye to ko kunda tel jour papa to bana kuta na tel plaque wana siko komona net kaka mpeve ali to bandi ko publier pour que bato bayeba mais net siko yo hier to zaki susuna président Lombe ba salina no réunion mo côté pour que ba pesa biso oyo bango bakani wana mais dès que ko yeba na bokomona ndenge to ko s'impliquer et na ndenge na biso pe to ko yeba ndenge nini to ko sala pour que moi si ya collègue na biso boy kabani ba place mi balé papa la jeu ya batnanga munae famille ya moi si balé ngam ne boko kinde pe na côté ya papa ale quand même quoi c'est ça qui de temps en temps mais makambo wana esa yete mbala liboso makambo wana chaque fois ba matanga ezalaka makambo wana place de matanga ezalaka toujours parce que ce que mutakufi makambo belé comme d'ailleurs o bazaka kanda makasi wana komona ba siliki o bazalaka un peu posé bazo calmer mais qui est comme
oyo wana alingi kotolere wana te donc bakovanda place moko te sinon ekozala koswana alors moko akoloba bon nga tuka bino kuna nga nakoya kuna te mais lelo bazoloba mpe makambo ebele na réseaux sociaux sur monsieur Alain ma famille moi si bazoloba mingi qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça mes famille moi si mais liboso baza koloba te pourquoi babimi kaka mbala moko na mabele boy tango bazalaka wana tout ça parce que Alain il faut savoir d'ailleurs nous profiter na remercier encore une fois la première dame maman Denise Niakero oyo sala mutuelle de santé d'artistes et comédiens eh bien azui moi si Alain azui ba soigner surtout où il fallait mais et comme il a niveau le biba on kama ba cancer ngo bo meka ba médecin ba meka boye ba suki ba rayon X ba boye tout ça moi si on a souffrir mingi mais Alain était toujours là tout ça mais bon nous voyons oh ils sont essentiels mais makamususu oh soki boye oh soki to bani ko landa ba détail même na ba famille na biso nous n'allons plus continuer moi j'aurais voulu que tango bazako zala même tango bazako bela wana ba makamu bazolo ba boye to banda déjà ko lobela kango que moi sango tango ba bela ka boye tala ko to mobile na boye on doit pas attendre que soki comme boye non c'est quand même regrettable que ba matanga ezala deux côtés mais on aurait souhaité que et ça là ici comme parce que même bateau ba ko tala et comme bokene koto mais nous allons demander na ba tunio so songi batika kutia songi ba calmer ba esprit pour que matanga ya moi si ya collègue na biso et ça le normal mobali moi si ceux qui a kufi mobali censé à cause non biloko nyonso simba pour na rotia moi sécurité si peut-être il y a gens qui téléphone il y a moi si n'est pas kufi à simbi c'est devenu un problème actuellement. Mais nazolo banayo mais qu'est-ce que un téléphone peut représenter na liwa ya mutu na kaya grave soki batu moni bazoko landela comme téléphone bon siko téléphone nango maintenant ça veut dire quoi soki usi téléphone nango maintenant ye soki mobile mutu azui yango pona soki ndenge uzolo bana lokolo azui téléphone maintenant c'est quoi donc moi si alingaki ase quoi mais lokolo azui téléphone na kosiko le soute moi si akufi ye en tant que le mari il n'y a personne d'autre tout donc bango bakolinga téléphone on va pesa na maman leki ba pesa na ni mais mobali ça y est mais enfin mais mobali ce que suis appareil téléphone ya moi si na ye mais balinga ba pesa na mwana na tata moi si na tata ya non tout ça ils abatu kaka qui aime que esika batu bazali désordre zala batu bayokana te et o bakozala peine esprit faible bakolanda wana il fallait ça non souci fallait ça non moi souci moi si au cas zona babiloko wana ezaki pena donc siko nani téléphone ngo siko il fallait abwaka ngo wapi mais abombi ngo kaka di donne-moi un peu ce téléphone parce que voyez que surtout na place ba matanga batu ebele bayaka wana bamususu baza bandeko bamususu baza bandeko te bamususu pe ba infiltrer moko bayaka komona bazo sangana bino omona ça qui a Marie José Bungi où se trouve l'appareil mais quand l'homme trouve que non appareil wana pesa parmi ba premier réflexe ça nango donnez-moi un peu ça parce que biloko ngi bunga pa matie ezate que o Amélie yango que komona na te mais oyo kozala na ibite soki nini bazana besoin nango sis makati kuna ngonga moko ndenge tant kinzonzi zala po kinzonzi zala biso za ba Congo nete matanga ndenge wana deux familles bakovanda et moi si azaki na nini tout ça non azaki na saki na yebo on a appareil écoute ya photo mais photo un appareil ya téléphone ça pas na oui pas ya mobile ya oh appareil yango ezani oui problème ça ni bo et puis sili bon une PTZ pour s'organiser des pour l'enterrement. Non. Non. Ce que moni bat bazo senga mbongo baza batu ya NTPCT batu moko basala ka iloko moko te na vie na bango bakoma ko sala ba boule ce que ba yoki mutakufi alo bakoya ko luka esprit faible moko ya famille tala oyebi keni na binoyo ekobimisa balare tala mikanda oyo tokoma na bakonzi botango bakoye bango tala bala metango ekobima ifunga ina so ngapeto to yebite mais ayebiki akokota te parce que lui-même n'est pas artiste bon yo moko ça te ayebi que akoki koya te soki akoya c'est que batu ndenge baloba soki ndoki moko akoti na famille na bino c'est que na famille na bino mutu moko apesi ouverture yango to monde biso to yebike non biso makambo wana ezate mais ndenge na uti koloba omoni batongo wana basala ba misala wana batalaka wana kuna za nani yepe aza kuza yaka boyebi biloko oyo mais bino nazo comprendre te tala mukanda oyo yo oko signer pe
pour l'essentiel que ça la parce que tu as la montagne tout ça yo ko so boy tout ça et puis tout alors mon gars moto même ensemble là diable yeli bou allez assigné bien bozo kamwa kaka mais ça m'étonne takakongo ko tangote parce que vous savez na ba matanga mingi leka tout le monde a pu kota bon résultat bien bini bon wana yo mutozo loba quel résultat bien et vous allez pona bateau batie na circuit wana et après ça li désordre na kati ya famille aussi mona ba matanga par exemple batongo ba koti wana tout ça et que si la non mais comment vous structurez en cas non biso ndenge na utu koloba to yebi ke to sana matanga to so kende mais to ko kota makambo dès que programme et salemi très bien programme ya famille soki salemi biso tokoki kosala eloko moko te soki famille a décidé nanu te à partir ya wana biso maintenant tokotala apport na biso ekozala nini mpo na réussite matanga. Dans notre temps comédienne bino mpe bazobongama pour ce jour et enterrement ezala défilé de bon wana baaccoutrement kosalama mpe eloko nyonso eza éducation motu na motu chaque fois torapelaka d'abord matanga eza feti te matanga eza mutu azolela bato bazolela ndeko na bango yo soki oza na susi te ozosala ngo neti spectacle ne venez pas wana ekomi lokola oza kotiola bato bakufeli mais soki vraiment conscience na yo ezosala matanga ntango ezosalema wana tout ça on sent que vraiment boperdre mutu et que bozoregrete yango alors bato moko bazangaka te mais de plus en plus basi bacomédienne bazokoma quand même na conscience pour que balandela mais moko parfois mona moko to mibale o bakosala ngo pas tant bakosala ngo et scandaliser bato et puis bato nyonso ba comédien mais on fait quand même un effort les artistes comédiens de plus en plus bazozwa ba responsabilité na bango. Très bien tokomina suka masolo na biso président Masumu ozaki kokoma film ya Kimbangu esalami esili déjà tokomina étape ni film Simon Kimbangu is new look po nasalaki échantillon moko ya eboso oyo na présentaka batu nasalaka ngo pour que batu batika ko tricher ngai parce que depuis que on existe même chez les kimbangistes bango moko tout ça mutu moko azwa idée ko sala iloko wana te. Moi, je suis catholique, mais quand j'ai compris que Kimbangu, c'est un phénomène, c'est un personnage extraordinaire, ce que tant d'histoire na ye, le babiso batmwindu, ba Congolais en particulier, tous a complexé vis-à-vis de l'extérieur. Pas aussi moi Kimbangu, ce que c'est la mundele, sinon biso nyonso to ndimelaka ba enseignement na ye. Mais le gars mutu mwindu, tous mo nakaka boy. Alors dès que moi j'ai compris cela, j'ai décidé na ça la film wana. Alors maintenant il fallait na continuer histoire nango parce que on a sala ki a liboso wana ezalaki nango ka histoire na sala ki un peu mbangu et puis na suka ki place ba condamna ki ye na Mbanzangungu mais oyo maintenant oyo bima ki le 30 août ko le année passée ils a vraiment film qui bank histoire mobimba et wana ba politicien na biso lokola bolobaka la RDC pays de Lumumba pays de Kimbangu boyebi na bino makamo Kimbangu te bolanda kande film wana pour que vous avez convaincu na Kimbangu. Donc il y a un azobunda sikoyo pour na sala ba tourner pour ba tuba zoluka ba YouTube ou ba CD bo sikote wana na kosile sango valeur. C'est vrai que na kosombongo na koteka ba CD belé parce que tout le monde attend ça. Mais mon but n'est pas commercial, mon but est didactique et puis na sala promotion ya Simon Kimbangu. Maintenant na kotambo. Non, na ça film nazo kende na ba ville net sikoyo nazo zela na niveau ya Okatanga isika akufelaki na ça na ba pour parler kuna to sala ba soirée de gala sur invitation ba to ba ya ba vandi avec débat to kena ba kisangani ba un peu partout ba Congo central so to silisi to kena ba grande ville ya Angola après c'est l'Europe. Donc ngana za le la propagandiste ya Simon Kimbangu baye non il faut toujours être accompagné de 2 ou 3 personnes voilà mais bon wana isa via mutu na mutu parce que moi j'étais en Europe dans la Belgique France Allemagne tout ça mais yoka oh batu pe lokola ngai pe bakima bazali donc ye moko chef ya délégation akimi na ye hein mais ezali koyeba yozo kima
na potongo baza kozela yo neti nga nazalaka na selembao mindele kuna bazosouffrir bazali na ndenge na bango mpo bango kosouffrir na balabala okomona mindele azosenga mbongo bazali na poto soki okei okomona mindele bazangi bandako sans domicile fixe balalaka na babalabala yo uti no na selembao ozokende kuna baza kozela yo pour dire motu toza kozela ye donc il faut yebake obana kotelengana donc il faut ndima vi wana ke olongo okende kosala bavi wana makambo okanaka te kosala okomi kosala yango kaka mpo olingo prouve bato batikali awo ke yo oza kuna non. J'ai vu les gens, il y en a qui se débrouillent, job na bango tout ça. Mais ba mususu pe baza kuna ozo sentir que il fallait aya to vana na selembao to lia bite kute kuna biso. Parce que même au monde ndeko na bango akufi mama na ye tata na ye tout ça ata bouger pamba batinda kate. Ba monsieur ba m'appelle ba journaliste monsieur bazo qui malisusu problème de yangwana. Mais pourquoi ba mususu bakima kate ba nati lokole bakena bazonga. C'est dit na yango na zolo ba eza problème ya mutu na mutu. Soki mingi bazokanisa ke poto c'est le paradis. Dès que komika ka paf makamono e bongi. Mais tu risques de faire 10 ans, 15 ans, le pango na bino tika na kin e bukana nan obongisi yango te. Obimi kutu mabe na famille kutu batango e bembezali bat balingo cotiser te bazotuna. Bongo ye mutu poto alobi nini parce que bango baza na image kuna na poto yo za na balar tout loko le bembezali ozwa kaka $5,000 otindeli bango. Très bien. Ils ont une mauvaise là-bas il faut que bunda il faut que respecter bande kona biso baza kuna babunda la vie n'est pas facile ngana yebisaka na batu que attention soko zoke na poto yeba eloko nini vraiment zoke ne kosala kuna parce que yo bazo zela yo te kuna il y a des pauvres il y a ndenge na uti oloba ya niveau na bango bazali pe alors attention voilà merci tona suka masula na biso moi financement prezali esalami na pona ko réaliser film ngo film nanga sikoyo ba difficulté d'abord ndenge na so lobawa film eza ya église kimbangiste te film ezali film ya masumu de Brende. Le programme nanga Isaïa Masumu de Brende. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'église kimbangiste baza très content. Mais comme ce n'est pas leur, j'allais dire, leur projet, donc ngana ko kende kuna te oh non talangana sokina landa kandenge wana donc l'église kimbangiste baza na makambo ebele pas pour qu'on ça film il faut beaucoup d'argent. OK. Sokina ke kuna bakoloba projet eza kitoko mais la musique tozotonga tala nini tozotonga donc zela nanu soki banini wana esili bongo to programmer al wana nga siko na kosala eloko moko te mais des personnes de bonne volonté vous assistent par-ci par-là mais yango te kosala ke ndenge ezalaka wana tia $50,000 pour produire nini wana oyebi te et puis ce qu'on suit $1,000 au Kaboul, ce que Sili, 2 mois, 3 mois, 4 mois, aujourd'hui, $200. Beaucoup tourner séquence moko na côté Congo central. Au vend 2 mois, 3 mois, aujourd'hui $400. OK. Donc bateau bazo contribuer na 200 ba 400 ils ont ça là que après 3 ans. Aujourd'hui peut occasion pour rencontrer Bakondi à l'église kimbangiste était pour côté ce dossier aux hommes quelque chose. Non. Na côté ce dossier na l'église kimbangiste était parce que ce n'est pas un projet de l'église kimbangiste. Celui qui est kimbangiste qui veut m'aider à zo salango parce que yé aza kimbangiste et que œuvre na zo mona qui faut que ne liboso. Mais je ne veux pas dépendre de l'église kimbangiste. D'abord ninga na kutolo babaza na programme belé ko sala ngana za la teke na eko kota kuna na kati na lobi que moi je suis catholique bien que nazo bunda na promotion ya kimbango le quand même ba kimbangiste mais je le fais par conviction parce que je suis convaincu que Simon Kimbango a extraordinaire histoire na yema kamuna nyonso tout ndenge na lobby soki tozalaka aliéné mentalement te tout le monde allait l'adopter. Voilà, tout comme la suka masola biso président Masumu na nina lobaka eloko moko tout le monde a ba acteur mingi to pe ba artiste mingi après avoir ko rendre mon hommage ou bien avant balobara ndio zoloba et après tant on moni résultats les négatifs ba comme kolela. D'ailleurs voyez ngana sala boy parce que na ngati to s'attendre lelo ko anate na nini wana pona film non pona film ma grande réussite est que na sali eloko moko oyo salemate na ba conditions difficiles mon nom c'est Ndungi Mambimbi vainqueur de situations difficiles tu vois
donc ngai nazongaka nsima te soki na devant obstacle nabundaka nayebi ke la vie lelo soki esimbi te lobi ekosimba la vie ezalaka komata kokita donc pour moi c'est une très grande réussite et maintenant nazobunda comme c'est une occasion bato nyonso bamoni qu'ils peuvent aider Masumu de Brende d'aller de l'avant parce que Simon Kimbangu mérite mieux même oza na lingomba na yo soki ya banani tout ça bangomba ngope mingi bamindele kaka bato mwindu basala ezalaka vraiment te mingi kaka bamindele ça va ok mais biso au moins Kimbangu là toyeba ne fils que histoire na ye mutu na mutu place osambelaka soko wapi yeba ne fils que okozala fier ya kozala na mutu moko lokola Kimbangu. Très bien, mais aux catholiques. Donc Batunyo Soba ko aider, qui va aider, il n'y a pas de problème. Moi j'ai besoin de caméras, j'ai besoin de tout. Malheureusement Baton peut bamona na raté. Parce que vous avez besoin de biloko nyonso, mais est-ce que vous connaissez pas réaliser moi film mon côté sur peut-être grand leader ou bien l'église, soit disons peut-être l'église de réveil ou musulmane, vous pensez pas l'église de réveil banani grand na église de réveil bazo ke belé bango nyonso baza ba grand ba wela na bango na bango si onga na keno pona ndenge ni ba finga na bango na bango si onga soki na ponika ka moko ba oyo wana église de réveil comme neti ba musicien ya nini oyo ba linga ko wela ko swana wana ko mona paf ba bano s'attaquer na yo mais Kimbangu mwenga soki na ke place na lobby ba nyonso mona kaka voilà. Non, l'église de réveil, balingo soana trop. Na yeko sale mati, bakotil silsa ko soana, bakosilsa ko sale ba scandale na bango, ko sile tout ça. Na ko bandate sikoyo, sinon ba mona ngo. Mon côté ou quand ça na li même azawana na moko. Na ko meka sikote po le milieu eza ya ko soana ndenge na utukolobana sikote. Mais pas maintenant. Non, pas maintenant. Merci. Tu comme la Skabasolo, moi, Ali Lobana, il y a circonstances, tu as bon. Lobana, ils allaient dans la culture, culture, dans biso Afrique, et particulièrement au Congo, so comme au Poni Yango, yeba que, ozana ma bibi na yo parce que. Eza domaine moko si compliqué, ba sponsor, ba zate, ba partenaire malam bazate, il faut que bunda kaka, mais que ceux qui peuvent aider, pas seulement l'artiste Masumu de Brende, mais ceux qui découvrir artiste moko azana talent théâtre wana, bo aider parce que tant que vous avez ces possibilités à Fungwama, et ça dans l'intérêt yamboka na biso. C'est vrai que Masumu de Brende, c'est parmi les modèles, quand même, toujours Bunda, personne ne peut être parfait, mais toujours Bunda, quand même, tout sa valeur, dans le salon, on a tout Bunda, défendre, tout ça. Voilà, donc, que tous ceux qui peuvent m'aider, ils étaient 0, tout le bas plus 243, 89, 95, 51, 393, plus 243, 89, 95, 51, 391. Nazope Sambote, na PDG K15 Kakina, na kati ya Bundes, kuna PDG K15 Kakina, eh bien, Mbote, na madame, na bana, et puis bango nyonso ba bandibula chilobo baza ebele so na bandiko cité bango et d'ailleurs ba mususu kutu papi les autres kutu mikolo ya na Kisasa boza ebele bino nyonso tout mbote na bino et Masumu de Brende est avec vous et Sek Bidens le guitariste le plus talentueux du moment et puis nazo pesa Nguma Lokito le bassiste, le premier bassiste à Zanakati aux États-Unis. Merci beaucoup. Qu'est-ce Kakina? Mais c'est qu'est-ce Kakina? Mais c'est qu'est-ce Kakina, c'est ça non? K15 Kakina. Voilà, mais c'est K15 Kakina, tu peux se faire beauté. Il faut que ça soit PDG. Voilà. Le PDG K15 Kakina, tu peux se faire beauté. Moi, si naïe, na bana. Voilà. Madame Bino Sombote la Bino, je pense que vous avez aimé quand même l'émission. Merci la Bino pour l'émission du début à la fin. Au revoir. Et bon tout le programme sur votre chaîne. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,